Ozomona nini eza na kati eloko te? Ozomona ça eloko eza te na kati. Ozomona bien? Eloko eza koti na kati. Yango oyo. Papa bendelanga. Yango oyo. Ini. Nasale kombe. Na humilité. Bandeko na ngai. Bandeko na ngai. Yango oyo mbongo yango oyo. Yango oyo. Yango oyo mbongo yango oyo. Bino boluka. Mbongo yango oyo. Yango oyo awa. Mbongo yango oyo. Oyo bimi awa to comprendre ça mambo pour témoigner magique to ba démonstration. Oyo eza démonstration. Démonstration nyonso eza travail. Eza musala te mutu musoko ya abimisi nguma moko azosanza mbongo. Eza ba démonstration, eza musala te. Eza démonstration. Et puis conseil na repesa bino. So ba moni magicien. Asali ba démonstration. Azui $100 a pesi yo. Ozwaka te. Soit apesi yo billet moko bozwa. O mutu moko bo abimisi eloko kolia. Kolia te. Bambongo wana mingi ezaka nini? Ediminaka bane. Ki nazaki na ngai basala bino alliance na kolongola place azalaka. Maman, combien de gens là-bas n'assisent? Libala y'a devant la tia coque qui vient. On est venu bouffer nos salaires. Bouffer nos salaires. De l'autre côté, la Libana, le côté va faire. Elle est là, Mobutu. Wapi Mobutu. Elle est là, Mobutu. Modikali. Lumumba. Wapi Lumumba. Kabila, wapi Kabila, Kabila, Kabila. Merci beaucoup très chers téléspectateurs, merci très chers internautes, en tout cas Taebi Kiboza et Belé Yakolanda Nabaitando Nabino Emike émission La Découverte où est présenté Kana Ngai Leki Nabino, Mona Nabino Ndeko Nabino, frère Nabino Eric Mavungu, l'homme de Panza Teke Ndeka Boyebi, Bisoto Zawana Kakapo, na Kozwa ba news ou batami, ba information yo zana kuku, puisque to la Sabino yango na ba itando la bino yamiki. To yaki vraiment to kititi na fin fort, to yako yamba maître Corée suprême, oyo aza mungu wana katabile suko aza rechercher to zoye bate, to luki to kundoli vraiment nde to zuye. Tokozanaye beaucoup découvrir maître suprême azanani pourquoi tolandi maître suprême et puis beaucoup yoka oyo tokosula na maître suprême comment est-ce que banda masolo na ye comment est-ce que komi lelo nini yango azana posa ya kolobela bino bandeko na biso ya poto. Merci beaucoup na bandeko na biso nyonso bazolanda émission La Découverte pe émission Panza Teke ya Eric Mavungu oyo pesa makala na bino moko boyebi l'homme incontestable Eric Mavungu. Merci beaucoup na bandeko nyonso ya poto au bazan Afrique du Sud, au bazan Paris, Suisse, Belgique. Merci beaucoup na Didier Masuki Mobali ya Mandefu ya Pembe Dekana Lobaka, l'homme de l'internet, et puis Josiane Boulakati Nakati à États-Unis. Moi c'est mon bien, moi c'est mon gars bien. Pourquoi pas Madame Chantal Yelou, conseiller spécial du chef de l'État en matière de jeunesse et violente faite à la femme. Quant à moi, Tozo Belabino, maître Corée suprême, yende to déposquer ma solo pour la émission ya Panza Teke ya Mokolo Alelo. Merci na bande na biso ya vie du public chaîne moko ezo pesa makambo oyo iza na représentant oyo pesa meli na kombo ya Didier Masuki Mobali ya Mandefa Pembe. Kaka ndeto lobaka, on est ensemble. Check. On se retrouve tout juste après.
Merci beaucoup tozongi na plateau na biso to côté ce qu'on a maman na likambu réalisateur na biso bendi na biso invité na biso ya mukolo lelo oyo abengami na kombo ya maître Corée suprême beaucoup découvrir ndenge toko panza teke na yepo rien à dire kande na lobaka ke sans tout moment bukamona buka kwekila maître Corée. Bonjour maître Corée. Oui, bonjour messieurs les journalistes. Maître Corée. Mais nous comprenons après ma recherche belé lilo nazuyo en face maître Corée. Plaisir encore une fois nazana esengo makasi maître Corée. En tout cas ngapena sepeli makasi bandeko bino nyonso bozolanda nga zolanda biso soki na ye awa vraiment eza na monsieur les journalistes asali effort pour lukanga na banolinga koleka na ba télé te mais lelo basali effort na leka na télé yango na ye awa et puis naza na ba message fona pesa pona mokili mobimba ngai kombo na nga maître Corée suprême nazali homme spirituel et puis naza traitant yango wana. Merci beaucoup maître Corée, en tout cas ba téléspectateurs na biso pe bandeko na biso ya internaute bako découvrir pe ba découvrir déjà parce que malgré tout que vitesse fallait oser là na peso micro pour se présenter maître Corée encore une fois on se présenter les choses aux anani maître Corée parce que to lukio mais na lingi bango ba découvrir yo aux anani. Oui, ngai nazali homme spirituel et puis naza traitant na botami nango. Mokil mobimba ne bozomona elongi oyo bolukango kala. Ça fait des années ba onyo swazomona nga bazo comprendre que elongi oyo tolukango depuis kala. Ngai yo maître Corée suprême na botama na mambu na ngai naza mwana Matadi na botami na quartier babengi Baoba. Place eza kabine mo babengi ya mapatikala donc nga na botami wana naza mwana Matadi et naza mutu abandundu naza mumbala 50 mumbala 50 mbanza mateke donc c'est ça. Merci beaucoup maître Corée suprême pour toute la présentation ndenge à se présenter maître Corée Limboli ndenge esika fandi esika botami et puis na makambo toke nango ka kilelo maître Corée en tout cas esali esengo mingi na Jocelyne Boulakati oaza en direct na kati ya mboka ya États-Unis oazolanda émission Panzateke ya lelo o aza partenaire privilégié et puis maître Corée to yeba di solo nyonso oyo to salaka to vite nyonso to salaka ezalaka na début nango eloko nyongo epusaki yo pour lelo okoma maître spirituel et puis traitant aux autres traités bateaux soit la solution na ba vie à bateau et le on est pour ça qui pour okoma na niveau. Oui, merci pour la parole. En fait ngai na botama na makambo yo eza na mutute apesa nga yango on a passé na initiation rien donc tango nga na botami na âge à 4 ans na yeko sala miracle wana zana âge à 4 ans. Tozaka na grand frère moko kombone zaki Richard. Si je ne me trompe pas à Kenda Nigeria. Batu bayebi na baoba place wana mapatikala Richard azaki nani. Donc grand frère nanga wana ya quartier kaka. Azaki na ba difficulté moko no déranger zaki problème mbongo. Sikoyo jour mususu tovandi na epo alinga minga no kumbanga na mukongo azokumbanga pe na nzoto azoyebisanga ni nazana ba difficulté moko ezo déranger nga nazoyeba te nini fona sala atana ke musala nazo se retrouver te na ebise yango ka ezo déranger o yango kaka nga na ebise mbo vie nga azali mwana opeleki nayo kokene musala te mais baluka na sima ya ndako place to chaka fulu kende oyo zoluka okene kozwa yango azoseka na ebise vie kende okomona eloko wana eza na sima ya ndako na kati ya fulu okomona yango ndevi abandi koseka kumbinga na mukongo na ebise nga na okoma wana te kiitsanga kende yo moko na kena ngapi nga na kei yepa baluki na sima après quelques minutes na tala boye akomi kobenganga azobenganga
naebisi oh vie nini kaute nauti na fulu justement makambo oyo lobelinga namoni okomisi eza miracle nakemona mbongo ebele bon dans l'époque on ezalaki ba 1900 ba 90 boye 90 à 89 peut-être na robosa na wana uza 4 ans wana uza toujours na 4 ans oui naza na 4 ans wana naza na 4 ans aina mbongo ebele siko ngape na ebite ta wana mbongo ezalaki ebele trop moyena yeba ezalaki monta combien ezate sikoyo abombi lisolo te azwi mbongo wana abandi kosalela ngo abeti lisolo na ndako na bango azwi susu lisolo ngo aye kobeta yango na ndako na biso abeti yango na bapara nanga bapara olobi oh ya solo no ya solo sango epanzani na quartier na baoba bato bayebi sikoyo ekomaki ndenge nini muntu so alinga kende musala avakende musala foye komona nga nango siko bapara nanga baosepela nango te me mutu ndenge nini siko akomi nani akomi nzambe akomi nani bapara nanga tellement papa nanga aza médecin ti lelo aza vivant abanolingaka te nga nasala bamakambo wana ekomi kosala comme si gênant mwana moke boye bapapa mikolo fo baadoraka ye pourquoi père olobi te mwana oyo fona kumba ye na bangunza dans l'époque bangunza elelo te bangunza wana ekala wana bayebaki makambo voilà opena bayebaki makambo ya solo maître Corée na kati te tokendana lisolo molo parce que lisolo ekoti déjà elenge ekoti pipi na mungwa sikoyo ntango osali premier miracle wana na âge ya 4 ans mais yo moko oyebaki kati na yo ke ozalaki no déjà moto wa mystique to obandaki déjà makambo na yo parce que ntango obotamaki de 0 à 4 ans ozali déjà moto makambo yango déjà obandaki no kosala ndenge kama makambo yango ezalaka to wana ezalaki lokola sortie officielle na yo oui wana ezalaki premier miracle na nga en fait ngai makambo naza nango ya na spiritualité na nga oyo bakuruna nga a partir libumu ngai ntango mama azalaka na zemi asalaka voyage moko na bandundu et place tant tokendaki na bandundu wana na village na biso mayumbu eza village moko vraiment ezalaka makasi tokenda kuna koko na biso oya mobali yende muntu akuruna nga a partir libumu akotsanga makambo sikoyo tana komi na age wana ya 4 ans wana na bandaki komona makambo na bandoto so na moi likambo lobi nango mpe na tongo esalemi me mingi bano oyebisangaka nini na ndoto koloba nanu makambo oyo na bapara na yo te me bakoya kodécouvrir yo nde après nazomona miracle ta nazomona miracle siko na bani koaplike yango so na lobi likambo ifo salema so na lobi likambo lifo salema ali yango monaki ntango nasalaki miracle wana liboso bapara na nga siko basantaki yango bien te ali bazwinga bakenanga na premier ngunza ngunza moko bazalaki ya mwasi anovandaka mpe na baoba kombo ezalaki mare tuizana nayebi te soki aza en vie soki akufa mare tuizana wana azalaki na force ya makasi wana tokoyeba ekomaki sikoyo na baage nini wana sikoyo nazaka na 4 ans nazaka na timaka munoso esalema wana ozaka na 4 naza na 4 ans bakumbi nga na première église wana bangunza ngunza wana ntango tokomi papa na mama apesi bango bambote ya maboko sikoyo tango akomi na tour na nga ore apesa nga mbote maboko angunzami asalwe nga boye maître ya solo wana makambo solo nakokosa te mokili mobimba bayebi nakokosa te sikoyo veut dire puissance ozalaki nango ezalaki makastro atrouvaki oyo ezalaki na kati na nga après ayebisi bapara na nga donc batalani papa na mama batalani mais geste oyo elakisi nini après ngunza wana ayebisi bango bokumba mwana oyo babisika ebele te parce que bakoya kotufe étoile na ye aza na mission batinda ye na mokili oyo soki bosali erreur ekokozela bino litort eza bongo ça va bapara na nga bazwinga bazongisi nga ti na ndako babandi kopose nga bakestion yo oza ndoki oza nani nayesi papa naza ndoki te makambo nyonso nazosala nazomona ngo na barêve epuis ezosalema naza na nga ndoki te bokumba nga bisika nyonso oyo bino bokoki kokumba nga siko papa na nga aza chrétien catholique atanga mpe na bapetit séminaire
azalaki na connaissance na sango moko boy na mayombe po biso na matadi ato ya mutation totamboli pena bisika ebele papa lobi non mwana ofuna kumba pa sango moko boy na kubosani kombo na ekoya nango toujours à âge 4 ans waza âge 4 ans azwinga toke ti mayombe na papa kulutu nanga uta pe bandundu ayaki pona makambo yango papa kulutu pe alobi no nga pe funa sala effort na yeba mwana oyo aza nani bazwinga bakena nga ti na sango wana tovandi na kati sango ayebisi bango papa problème nini boye nango parce que nga no tomona na kala papa pe abaniko expliquer ti alobi tala mwana naza na ye tala makambo azosala bo miracle bona mais biso souci na biso eza bolongola ye makambo oyo aza nango na kati na ye azonga ndenge mutu nyonso azalaka ngai naza ba valeur ebele na mokili na matadi bakishasa na lingiti naza na mwana azala na makambo oyo sango lobi yango kake o yango kaka basangwana ya dans l'époque ba wana siko tokomi siko na année 1990 il fallait na tanga na banda premier primaire na tanga kate sango ebisi bango na ovana mwana me bopesa kaka inane asengaki inane na bapara nanga bapara bazwi bambongo batikelie babiloko nanga ya kolia sango lobi bopesaka oyo ebandeli onyoso etikali eza na mutu nanga bazwi nzela bazongi totikali na sango a posé une question mwana nga est-ce que bamakambo baparano baeli awa eza solo nabi oui eza solo siko yo moni ndenge atuninga siko yo lingi batika makambo na yo to balongola ngo po ezosenga fo motema na yo na d'abord ya yo volonté na eza na ya volonté fo ondima soko ondimi to longoli ngape na lobi nakoboya te tema o bapara balobi nga za mwana longola ngo eza te yo longolanga makambo oyo comme ça o satisfaire bapara nga za na mambo koloba te journée wana ezalaika ya masolo tolali lobi nango fala saelanga cérémonie na 12h wana akendaki réunion te sango azwaki sous-tante ayebisinga torate yango na 12h mais tokosala yango na 18h parce que l'air na l'air eza na makambo nango oyo alobelaki nga tofandi pa sango siko aye alobi folia comme ça 12h tozokota na cérémonie ça problème eza te tovandi papa 18h juste ekoki sango alobi mbo yaka amatinga na hôtel le hôtel veut dire moi na sanctuaire na ye quoi bato bayebi mo hôtel bayebi oya ya biso ya monde ya spiritualité amatinga na hôtel wana tofandi azwi sultani na ye alatinga azwi croix moko boy alatinga na kingo alatinga na kingo croix ngo afandi abandi so ba cérémonie alongolinga sultani wana alatinga ezaki ya pembe ayeko linga nga sikoyo elamba moko ya rouge ezaki dra alingi nga do mutuka kitikala ki bokoto nyonso ezaki olingama abandi becartation premier sanctuaire tozalaki alobi tolongo tokota siko na chambre tokoti na chambre wana ezaki siko niveau mususu tokoti na chambre abandi ba cérémonie abandi asali oyo asalaki et après nayebi te soki nini amonaki na kati na nga ayebisinga makambo oza nango ate oke wapi moye kolongwa eza te parce que eza ya kobotama oza nango ya kobotama donc mutu akolongola ngo na minute oyo aza te mpona nini oza na mission batindaki yo na mokili oyo fo ya kosalela soki nga na force kolongola makambo na ya koperdre vie na nga na kopesa le retour oui ekopesa nga retour donc ekosimba te sango avandi asisi kosala ba cérémonie siko nga mona ye kovanda natali ekomi sérieux ko sango ayebisi nga place yo bana ye kolala molala sukuna ezati anolalisa nga na mwa permanence moko boye siko ekomi tokomi kolala nga na ye place moko veut dire makambo ekomi elengi susu donc sango batrouve oyo intéressant yango wana sango amoni
muntu oyo azana makambo moko boya bien oyo batami na kati na ye fona protéger na vandi tant na vandi wana ayebisi pardon na kati te expliquer no bana bandeko baolanda biso makambo bien wana nazoyeba te parce que monde nango eza na mosusu makambo bien oyo nzambe apesaki yo to makambo bien oyo bapesaki yo wana bato mokili bapesaki yo wana ezalaki nazalaki na ngai base na ngai eza ancestral eza magie noire oyo yango nga na botami na yango bakotsaki mama na kati bakotsa mama na libumu ezalaki magie noire yango nde ezalaki base na nga tandis que ye sango ye azalaki na biloko mindele magie blanche azalaki na magie blanche sikoyo atali alobi mwana oyo lobi na ye akosala mambo ebele nini fo asala fo azwa makambo na ye ya kimundele apesa nga susu yango na oyo nga naza nango ya bato mwindu esangana po epesa force ni ozo comprendre ntango ayebisi nga mbo tozobana nano baceremonie abandi kosala nga wana toujours yo mwana moke kaka ozotanga te donc kaka toujours natanga te inane mobimba natanga te sango abandi ko orienter nga makambo na bango ya mundele ti naye kokoma na age ya 5 ans baparent nanga baye po ya kozwa nga mpona banda classe ntango baparent baye kozwa nga ayebisi bango non cérémonie na ye nano esili te bokende na bino cérémonie na ye eza makasi mingi me tozokoma vers à la fin wana bina sango aboye kolobela yango vérité nzoka ye azalaki déjà na mission na ye akotisanga makambo na ye faut esala plus ou moins 2 ans mpo nga na banda classe na age ya 7 ans na epe tozolana na baoba bamininga bake déjà ba 2e nga azala na 0 ale sikoyo na age ya 6 ans sango aye kovandisanga abandi kokotisanga makambo na ye wana sikoyo nakomi na age ya 5 ans mwa makambo mike ayena bandi kocomprendre déjà sango ayebisi nga nazokotyo makambo oyo eloko moko ya mabe moyela yo eza te nga natuni me papa nga nayoka makambo mindele esengaka basacrifice esenga mambo ebele oyo ya kimundele oyo nazolinga ngo te alobi non ekobalana yo déjà tellement oza suprême au moins place nazokomba suprême voilà yo déjà tellement oza sango mutu mokili te papa na banani sango ayebisinga tellement yo oza déjà suprême mutu mo eza na esprit moko te oya kosenga yo mbeka fo pesa muntu aza te au contraire yo nde kobanda kosalisa bato place muntu oyo akendaki koluka makambo na ye amoni ya mabe komoyela ye yo oza capable ya kobloke esprit wana ya kobloke connexion wana pour que mutu wana azala guéri sango abandi kosala baceremonie akotinga makambo na ye nyonso aye kolakisa nga kilti moko bo babenga yango eza na nkombo ya science moko ezali les secrets merveilleux de Abbé Gilio. Abbé Gilio wana azalaki père ya Illuminati. Ba o ba yebi Illuminati peut-être bazo comprendre. Abbé Gilio azalaki père ya Illuminati. Makambo na ye vraiment ezalaka makasi mingi. Mingi kuna eza makambo ba exorcisme. Cela veut dire exorcisme veut dire protection, dégagement, donc ya guérison, augmentation ya pouvoir. Mutu moko bazana ba malchance, yo ye olongole ba malchance wana ba mari de nuit, opesi lupemba mari de nuit, avancement ya commerce, eza mingi na kati ya livre wana Abbé Gilio. Parce que Abbé Gilio akoma akomaki ba livre azaki nango na 3 volumes. Premier volume, deuxième volume, troisième volume. Sikonga sango asala inga commande na poto. Asombi livre ngo, asombela inga yango, apesi nga bandi ko expliquer nga. Et na kati ya livre wana eza pe na ba secret o ba bengi ya pisom. Secret pisom ezali et puis eza na secret ya écriture et pentacle. Livre ngo peza awa na kolakisa mokili ba komona sango akomanda yango bateka ngo mingi na procure et puis bakomanda mpe na poto
Avant tout les vraiment de Kolanga les solo bana poto na bi ki ezo pesa bino vraiment bozo comprendre yango comment est-ce que maître Corée a joué combo ya suprême maître Corée otu ko limbola yango ozo na livre wana parce que tozo kende mbala moko tout drop beats la sabe bana poto bazana posa ba mona tango zo luba pour émission to kuti za rappel peu mongo boya qui sent tout ma buka mona buka kukila donc oza frère matade ya yebi. Donc il y a que sans tout Thomas Bogamona Bogakukila. Toko permettre yon a permission ya régie ou si mami na maboko ya Olga image totala totika mettre à expliquer biso livre wana ingilo banini et puis on se retrouve tout juste après. Check. Merci beaucoup Tosongi na plateau na biso bouti komona awa minga na lobaraki sans tout Thomas Bogamona Bogakukila mettre à expliquer utilité ya livre oyo na komona yango et na saki bino boko mona parce que toza wana pona bino to kota bisika oyo ba kota raté pour to kundola ba information to kundola ba réalité oyo eza na kati ya mboka na biso Congo démocratique pourquoi pas dans le monde entier to kita to sala ba descente na bokasité ya ba sponsor na biso pe ba partenaire na biso maître Corée o ba bengi na kombo ya suprême. À vous. Oui, livre Oyangoyo. C'est un livre moko ya qui vraiment est oumeli. Isa ya kala yangoyo. Place bina makambo tondi. Yangoyo awa. Sa cameraman soit là. Cameraman zoomé. Obandi likolo après okiti na se otanga na komba abejile yangoyo. Yangoyo. C'est un livre moko isa vraiment ya kala. Isa ki commandé na abe et utaki poto. Utaki Paris yangoyo livre eya na 1991 livre oyo yangoyo depuis 1991 ti lelo ezali do eza vraiment na ba secret ya pisom na kati eza na ba secret ya signe et pentacle eza na kati awa na kolakisa bino yango eza na kati awa yangoyo donc eza livre moko basango pe basalela yango basango basalela yango. Donc awa eza makambo mingi ya ba exorcisme yango na mélangeaki na makambo nangaki ancestral talisman pe na kati awa ezali tango balobi signe et pentacle ozokene mbala moko na talisman yango eza na kati do etondi déjà na kati ya nzoto nanga naza vraiment bien chargé pour na makambo oyo yango. Très bien, merci beaucoup Bandeko Nabiso. Boti Kolanda, ndenge maître Corée a aussi démontré, a aussi Sabino livre oyo ndenge ba salaki ba délivrance ndenge alikaki na basango ndenge alikaki bisika wa kindaki pona ko balandela ba miracle wana salaki ezalaki ndenge nini or ko ba miracle wana ezalaki nango déjà abotamaka nango na libomo ndenge yemoko a aussi koloba parce que TV et sa radio TV et sa radio ndeka na lobaka maître Corée message ni yango oye bana nzambe pe bana ya mokili mobimba oyo bakoki ko retenir parce que autour loba eloko moko oyaki na mission na mokili awa parce que message oyo ya mission oyo ilaki nango na kati na mokili eza nini parce que oyo bike mokili zara na tembe to yeba pe même ngamoko moto la tembe na yeba pe eza nini en fait. Bandeko monde mobimba ozolandanga en tout cas monsieur journaliste merci na ndenge opesinga vraiment maloba wana bandeko boyebi na mokili oyo bozo souffrir tozo souffrir partout bozali bozo souffrir et puis bazoko sabino trop musala omoni eza musala moko ya pasi mais soki ozana kondima ekozala nango facile. Message nanga liboso eza nini oyo nyonso ayebike akota na ba secte moko boye volonté ou involontaire pour involontaire pezali voilà okota na agence moko boye po bazwa yo ezosenga faut signer o ba signature mususu eza ya moi pe na butu o signa osala pacte na satana yo mo oyeba ezati okota na ba société na ba société moko équipe ya balé oui musique partout
basine sa yo zo kantima ko signer kaka pona kiboye pona sentiment nzoka basine sa yo pacte na Satan. Oh, signer contrat. Oh, signer contrat pour beta boy, signer contrat ya musala nao pendant 10 ans et puis bazui pose moko ya makasi ba pesi yo bandeko. Bénéfice ya bato wana eza nini? Ba signer sa yo pacte moko boye contre Satan. Yo mwa oye bango eza te. Ezalaka ndenge nini? Limbula. Ya liboso okomona ngo secret. Bazo futa yo, ozolia bambongo, ozosomba mituka, ozosomba bandako et après kokoma babengi yo, balobi non ndenge za wana foto tikala na réunion ya biso ba cadre na société. Ba o baza oza osinaki involontairement na bandel na noana. Botikali na réunion. Nzoka na kati ya société ezaka na loge moko eza na kati. Yo na ye wana boyebaki te bavanti bino. Après chef de société abano yebisa bino moni awa na société na biso tozaka na loge awa. Mutu nyonso oyo asiniaki pona makambo ya musala ayeba bien ke asi akota deja na loge oyo ya biso sikoyo ekomi tana yesu koyo ya ko conclure mission oyo ya biso. Sikoyo vandaki oyeba teke makambo ngo ezalaka boye. Tellement secret wana ya mbongo emikotelaki yo. Bokosala nini? Omikoti. Bapesi yo ba principe. Sikoyo obandi kolia mbongo le pire bandi koyela yo. Okomo baeme musala wana. Siko tango yo kotaki oyebaki te ndenge omikotelaki. Siko fo bima me oyebi pete ndenge okobimela. Or kuna tango signer contrat wana eza tiliwa. Moyo kobima lisusu ekozala. Exact. Sikoyo ngana ye pona sauver bato wana. Soko sinaki pacte moko boye eke makambo ngo yo lukaki ozu yango siko komo mona ngo mabe sozo eba ne obimela te ngana za wana na ko aider yo na kotika vina yo ozala na kimia mais photo sande ba principe ona ko pesa yo ya liboso eza fo tika makambo na bango so lingi ozala guéri to ozala toujours vivant okotika makambo na bango ngana kozala wana na ko délivrer yo en tout cas naza spécialité naza pena spécialisé po na domaine wana ya mibale ba oba signer ke ngana signer contrat pona koma muntu volontairement ngamo na signer na kozanga koyeba na pasi ya mokili choix ezate o signer ba komi ko pesa yo ba grade chaque année o mataka grade okoma ko sala ba sacrifice ya batu osala ya famille osala ka oyiba ya libanda oyibaka ya famille ya mwasi na yo ekozala na jour moko bakosenga yo siko mwana na yo moko propre place nde siko yo kobayele muto olingaka mingi mwana ngo olingaka voilà ye bakosenga yo ozomona tango siko bakosenga oye okoma na duti kopesa ye oke na monde bisi no mwana na kokende te na pesa ka ndenge na mesa na kopesa bato yo na mesa na kopesa na monde wana kuna bayebisio no faut pesa biso mwana wana biso za na eposa. Alors so comme net na biloko ya bongo okoyeba sunenga ko bimela te. Soki oboyi ko pesa mwana suka na yo yo moko bakozwa yo. Ali ngai na ye na kochela yo barrière liboso na yo pesima na yo. Na kotikisa yo makambo wana na kobimiso na monde wana et puis danger moko ekoyela o te a condition que ozongela susu banzela wana te. Tana osalo ba délivrance wana soki ozongeli nzela wana tangu yozo kota sous première fois wana nde oke komitika okufi mbala moko mais soko landi makambo na kolobela yo na ba cérémonie na kosaela yo vraiment kozala bien donc sans défaut kozala na eloko moko te ba secte mabe komi ya trop ozomona ba jeune mikolo yo bakomi ko passer bango mobile na mobile bakomi ko passer rapport eza ba science moko ye vraiment ezaki en cachette siko lelo ebimi aleni pona nini ba jeune bazozanga mbongo ezate yango monike mutu nyonso alingi azala kaka muntu or lia mbongo na nenga bien bisengo mokili oyo eza na suka te ngana ye wana pona ko contrer ba maison wana naza vraiment spécialisé nango ona lobela bino eza ya solo ngana botami na makambo nanga o nyonso ayebi ke azana ba problème wana
nga naza wana na ko débloquer ba situation na ye nyonso. Très bien, maître. En tout cas, aux Hollanda, maître, mais est-ce que bien qui sent tout au moins ça, est-ce que vraiment on soit siré, batou, oh, bah ça n'a pas de difficulté, ou bah ça n'a pas ça bah bima na bango parce que bah on monde wana te. Est-ce que mais quand on limora susu et puis conseil ni nango au quoi tirer na bateau non ba keti parce que les que yo zo wana pona ko bikisa bateau ba kota ki déjà ce que bateau non ba keti oh ba za po ça ba kota monde wana conseil ni nango azo tirer pour pesa bango parce que émission il a ndamaka trop maître. Oui, conseil ezala ke toza belete ngaso na bimi boy parce que na monde bo souffrir trop. Conseil ezake kisi tango zolukango foko yebango foko zana ba garde fou oyebi ndengo kotelaki okoyeba pe ndengo ko bimela poso mabe ko moya oyebi no ndengo ko bimela elo moko ebeta yo kozala te do ava oluka makambo oyo profond zala na mwa connaissance moko boye na nzoto na yo oyo koyela yo sima oyo koyela yo liboso ekozwa yo te tango zoko mikotsa oyeba no ndenga ko bimela mais soko ke kaka oyebaki na oteke babimelaka ndenge nini eza na bapatro ebele bazokufa mpona nini ayebaki na obimela te lelo nazokama bato mosusu baza na basekti moko boye na journée ya liwa ayebi yango wana eza mabe bandeko nanga pourquoi bongo eza mabe do tie ozoluka ngo foza na bagarde fou fo koyeba science elobi nini yeba yango ale oyebi na oyo yo ozokende oluka tango oluki yango ozwi yango afona bima okobima pe na calmement mais oyebi ndenge obimela te wana nde mabe ya makasi ekoyela yo yango wana conseil nanga mpona bato wana balingaka koluka makambo bango bayebi te. Merci beaucoup maître. Nina tuna question moko est-ce que oza makasi mbo makasi nakolo bango boye nayebi que comprendre question na bien na comprendre question na yo fox ezali parce que yanga eza kobotamela mokili bayebi fasi yo bayebi yango commission vanta komi mbanga te eza mbanga te parce que navandi na bato ebele nasali ba délivrance ebele surtout na bato omoni basala bakiti oyo babengaka la nécromatie omoni na minicho mpe eza likolo dans le sens que omoni ntango ozotambola na nzela o te mutu moko boye alekaki na ebembe mutu moko alekaki na ebembe na coffre bato wana baza bato ya nécromatie bato ebele bayimamba yango te eza bato la nécromatie la nécromatie science wana eza makasi trop sikoma ele na bango nga nayebi yango omoni ke ekomisinga fort vraiment ya makasi tana osala délivrance mutu awuti na kilte oyo babengi la nécromatie ya facile te mais na osala ba délivrance ya bato wana bazouta kuna nazokanga yango vraiment ke connexion na bango ezokangama yango omoni ke na minicho naza vraiment bombe okoyelanga na nyonso biaka oui naza wana okoyelanga na nyonso oza na posa ya augmentation ya pouvoir nazali surtout mingi oyo bajeune bazosouffrir mingi mpona makambo ya basheri yo ozolinga oatire mwasi moko boye olingaka ye mingi aza na baposition moko akozwa ye te okozwa yango eza facile epuis yo mpe mwasi olingaka mingi kozwa mibali oyo baza na baposition makambo wana ezali epuis okomona eloko moko te epuis monsieur le journaliste fo yebango bien makambo basengela bambongo ebele te Peut-être tokoma kuna parce que lisolo ça na ba question yango parce que oza émission ya ba sage ya ba intellectuel parce que mutu nanga esalaka maître Kori to nazo profiter na question au moko bimi na kati wana parce que lelo yo so totali bien phénomène ya ba porte-monnaie magique phénomène ya ko mutu moko bimi na Facebook nga nazo pesa boye est-ce que batwana parce que bato bele bazo pesa bango confiance actuellement bato bele bazo ko bunga kati na bato wana yo attaque muto ye pour un message no eza valable conseil ni nango zo pesa na bato wana porte-monnaie magique boye conseil ni nango ozo pesa na bato wana yo pour na yo ozo limola ndenge oui porte-monnaie magique obino bengi porte-monnaie magique ezali yango babengi est-ce que ezala rapena solo. Oui, eza solo porte-monnaie magique ezali o babengi portefeuille du bonheur do eza eloko moko ya bisengo
na nyonso na esangisi mingi biso tobenga yango eza grimoire. Grimoire. Cela veut dire yango na portefeuille magique obino bobengi ezalaka existaka. Mais ngai nasala yango eza na ba portefeuille magique, eza na ba sens ebele, eza na ba forme ebele. Mususu eza ebimaka ba pona mutu amataka ngo te. O mutu moko azwi portefeuille na ye akoti yango pouvoir apesi bani ko sanza mbongo ezalaka te. So moni mutu aleki na écran alobiki o portefeuille magique yango yeba eja mutu wana aza mutu alukuta. Parce que loko wana eza secret ya yo na maître n'esprit. Ba komandaka ngo ba bengselo yango na monde eye fo bomba ngo jalousement mutu moko te akomona ngo. Ali ba o nyonso bayaka o te portefeuille magique yango baza lukuta. Lukuta. Wana eza lukuta. Muna ngona ba Facebook ba chepe na portemoni wana ba cheboye. Do yango toza na posa bina ya clarité pour na yo, pas na yo. Portefeuille magique et mona na kaboye te en ligne mutu nyonso fo mona ngo. Tango komandango esprit abimiseli yo yango. Ekomi ya yo. Mususu ezalaka ça dépend. Mususu ebimisaka chaque jour esanzaka $2000 ezali. Il y a $5000 pe ezali. Au-delà pe ezali. Mais conseil ngana opesa bino. Boyebi na mokilio mutu nyonso te atanga maifoza la patron. Mutu nyonso te atanga maifoza la patron. Mutu na muntu azaka na horoscope na ye. Ezana batu mususu bazwaka na tongo, batu mususu bazwaka na 12h, batu mususu bazwaka na 18h. Cela veut dire quoi? Ngatango ye epana nga uzana posa ya porte-monnaie wana magique na kotala na horoscope na yo. Ezana batu mususu azana horoscope ya mbongo te ofa comme patron. Mais azana moyen na ye akosimba moi quelque chose azana ba niveau na ba montagne ya suka nango. Mais yo lingi okoma patron ozoba mbongo wana ebele ekoma ya yo. Ngana kotala na horoscope na yo. So na moni ko zana horoscope moko ya mbongo na saleli yo. Mais soko ozana horoscope wana te tosala ndeni bazwaka étoile wana na famille baluki muntu moko azana étoile wana yo siko fo saela étoile na ye mona ndenge ezalaka ya mibale eza ndenge nini ba porte monnaie eza ba sorte ebele ya contrat ezali pendant 5 ans okozwa ngo pendant 5 ans après 5 ans okosaela ngo société eza mbongo si mbongo ba personne ba principe ndenge bano saela ngo ya 10 ans ezali ya libela pe ezali or soki ba pesio porte monnaie magique ya 5 ans tango 5 ans on ekoki o renouveler ngo te ediminaka na force na bozwi na oyo ya bonzambe ekodimine kokima o mwa mukie parce que saela eloko ya batu oyo yo ya bonzambe ekomi mpe freiner ozolandanga bato ebele bakompenaka eloko wana te na otalisa bino bokena di vacation te ofuna zwaka eloko wana ntango kolemba kosalela ngo babiloko wana omisombelaki wi okotikala mais mouvement ekozala susu te ndenge obandaki liboso force wana mwa bozwi wana kinzambe ekodimine mais oyo asomba yango mbonga na sombi oyo pendant 20 ans onga na sombi oyo ezala libela ezali ezana ba principe nango bakopesa yo bakomanda par esprit basali cérémonie bazwi portefeuille magique grimoire bapesi yo ebandi kosanzela mbongo mosusu ezalaka nakopesa chaînette yo bakomanda ngo ti ali balukeli yo mosusu ezalaka balukeli yo kalebasi soti kinzo ebi kinzo eza banzungu moko ya kala bisono lambelaka oluki kinzo moko boye ya mwa mesure boye bazwi chaînette yo banolataka ngo. Mais chaque soir, faut la na kati ya kinzo wana. Na butu nango, chaîne tio komona ebongwana ekomi nguma. Tango ekomi nguma nde bani ko sanzela mbongo. Ezaka pona yo moko. Okopesa ona mutu mususu te. Po yo sineki contrat na yo. Chaque mbongo de opesa mutu mususu te to chaîne. Kasi na pesa exemple ti. Na zwi chaîne tio. E uti monditi. Balobi yesko mbongo ne fo ebimelaka na kiboye par exemple bapesi chaînette oyo ozwi yango ochango na kati ya kinzo wana soit na kati ya kalebasi moko boye okoti chaque jour nguma wana sanzaka mbongo chaque jour
nguma wana sanzaka mbongo mais eza na bacontrat nango ya ba 5 ans ezali ndenge na lobi ya ba 10 ans ya libela mpe ezali parce que omoni science évolue science eza kaka te ke oye koluka makambo ezosenga ofo osala basacrifice ya bato fo teka bato ebele makambo wana eza nango mpena su te mais sacrifice ya bato mpe ezali ya mbongo mpe ezali eza na deux sens bato mosusu balingaka ya makila baza nango bato mosusu balingaka ya mbongo siri mbongo ezali donc pour te faire magie grimoire ezali bato baza nango napesa yango mpe bato ya ebele mwana tanga bakombo awa na tv eza te. Très bien, Maître Corée, en tout cas, nasi, basoli molabino pena, tozo kinepe, molo, kaka, nenge, émission nabiso, et kindaka. Maître Corée, question phare, émission. Peuple, nabiso à Congo. Et là, on y va retenir pour la religion, oyo, et on dit, ebele, je vous dis, na, ezobotama na monde, oyo, y compris, bino pe bozo ya na vague na bino ba religion to ko kuna o ba maikari o côté kuna nini peuple congolais to peuple ya monde to ko retenir nini katwana. Oui merci. Oui ba religion ezobota mebele ezalaka déjà parce que na kala ezalaki ya kobatama lelo sikoyo eye vraiment na visibilité mutu nyonso ayebi ke église ya maikari eza pona mutu nyonso okena yo. Mais l'église on monaka ezalaka na nzela ya bonzambe ezali nzela pe e oyo olingi ozo okoma na kisi na yo ezali tokokende pe net na église oyo antiko bolimbisanga na Islam vraiment excusez bolimbisanga pour na respect kuna pe nzela ya nzambe ezali ki maraboutage pe eza mingi pe okena ba formation wana ok pe na ozu enseignement ozu pe na mambo ya nzambe. Mais bao bakota ko profond oke mona makamu susu ozomona ki Saint Thomas wana sala yango na sala ezali ko nalobi oke mona ki Saint Thomas olingi oke mona okomona yango omoni yango oyo lukaki okomona yango ezali mais nazo regretter mingi monsieur journaliste ezana batu ebele bazokosa batu trop akoya na télévision eloko vraiment poussenga pena ya mingi yango. Dans ton moni biso ndimi penaki osala biso émission pour la biloko wana donc il y a la télévision bandiko kosa ngai boy siko limona na population zolanda biso awa la minute oyo oza vie du public chaîne ya Didier Mansuki mobali ya mandefo ya pembe ye moko pe ba ke moto na tembe oaluka ba recherche pour la ba féticheur wana ba abbé wana ba pasteur wana ba to religion la nyonso bazo le kala ba télé pour la reconnaissance peuple de Dieu, pour la reconnaissance population. Limola biso nanu en réalité en fait, balingi nini pour la population na biso. Parce que bon sa population to makamba osala ezala ndenge ya le solo. Non, mingi batu bazoya awa po babungisa bino. Ba passer lelo, ba passer Internet ba passer bayaki pa na biso. Omona o passer mo kazana nguya makasi. Asa na komba ya nzambe mekati na ya zana bonzambe te. C'est un nom makati uti. Obi le mot très important ba nekolanga émission indi obi ba passer ba ya pa na bino. Est-ce que na ninga kusu ba passer ngo ba respecter ba tradition mais so ba respecter ba tradition te so ba respecter mibero to tanga bango to non na otanga bango te soki na tangi bango ekozala mabe parce que na domaine nanga na kotanga bakomba batu te mais na ebisio ka ke tomona pe bandeko batanga la bango bakombo batanga la bango batangi pe commune so moni commune boye place boye batangi pe commune place boye bino moko peuple déjà va comprendre yo kotanga tata commune apamba ba place basali non na kotanga te soki na tangi omoni na koya kobebisa ba réputation na bango mais conseil kana kopesa na ba sœur en Christ na ba frère en Christ so okene église kende osambela ndenge yoke kuna yoka iluba ya nzambe zwa offrande pesa ba réunion etangami oyo ya pambala o panier o bachango pona passer o passer fois salo de délivrance o pakolo mafuta osala yango te yo moko ndenge ozawana soko fukami obandi kosambela soko oza vraiment na foi ozana kondima oyo zoluka ozwango parce que yona passé bozaka ndenge moko
yo na passer boza ndenge moko o nyonso kosenga epai ya nzambe andenga bosolo okozwa yango bapasser ebele mikolo bakosa bino trop bazwa kozwa magie epai na biso azwi poudre na ye azwi mai azomoye na église mpo bato bayaka ebele azosala miracle wana eza mabanzambe te wana azosalela ne satana azosalela satan baza bato moko ya kisi bolanda bango te mais soki omoni ke entretemps neti nga bona bimi ke kashe na nga eza ke nasalisaka bato naza na kisi nabombi yango te parce que kobomba identité ya moto ezalaka mabe lakisa identité na mpo moto akomprendre ke oza nani nga nakokosa te me nazoregrete na bandeko bazoleka na télévision akoya awa asali bademonstration azoboma mosala na biso bandeko bozokosama ya tro okopesa ye mbongo akosala ne mosala te azokoka na ye te me okomona aye awa asali bademonstration azwi nzungu moko boye akomisi yango soki nini abimisi mbongo o abimisi nguma eske eloko wana eti tozwa boye nguma ebima deva la masi boye vraiment même bino moko bokokomprendre te moto azaka moto bainfluence wana eza influence ezo atire bino pour ke boluka ye aza na numero ya différent bolandanga entre démonstration na travail ya différent eza numero moto azaka pona démonstration ademontraka kaka bato mais soko opesi ye musala akokosala yango te po aza na don wana te makambo omona oyo babotamaka nango et puis bango bazokende kozwa bainitiation bafukamisi yo bazocharge au pouvoir ngai eza na mutu moko te ati kosalela ngai yango parce que troisième œil na nga efongwamaki wana aza na kati ya libumu ntango nabimi nazomona oyo eza nsima ya ndako eza na kati ya ndako ya muntu nazomona yango deja donc biso nde tozoclaircir bino neti nga oyo naolobela bino bolandango so omoni ke muntu aye asali bademonstration démonstration eza mosala te mbo eske ndenge bozokendaka kuna bopesaka bango misala eske bozwaka résultat bozwaka résultat te bayebi misala te bolanda bainfluence wana te mbongo ekomi pasi epuis komona o te mosala oyo nazosala mpona asalela oyo yango ezosenga fona somba biloko okoyokaka biloko fo asomba ezokute $800 monsieur journaliste yango biloko yango ya ndenge nini wana ekokute ombala moko $800 surtout bato balobaka oyo asalelaka bokoko biloko bokoko ekoma na $800 jamais même $100 ekoleka te mais omonaka mutu moko basengi o pesanga $800 na somba biloko après kosomba babiloko wana tango kobenga ye boye numero na ekomi okangama ayebi musala te bazolia bino mbongo baskro bakomi ebele bosala ke bosala attention pona bato wana biso tozo défendre cause ya bato wana donc tozo telemela bango pour que balia bino bambongo te babiloko muso ezalaka oluki yango na maison ya mutu net naza na posa ya protection ya bana nanga ya familial peut-être yo kosomba biloko awa te net bino exemple boza na poto ezala ba maison eza kuna nakotindoka kembo kende na maison intel faut somba croix exemple ya Saint Benoît bato ebele bayebi yango te croix ya Saint Benoît wana soko moni Pape Jean Paul II babetaka ye masasi akufaka te kasi eza monaka bacroix moko basango balataka awa eza croix moko ya monene babenga yango bacroix eza croix ya Saint Benoît eyaka deja na baénergie nango do énergie veut dire fox basi bakotisango bapouvoir à partir ya poto yo tango koya na okomando musala na yo ezosenga fo somba croix oyo soit fo somba scapulaire soit fo somba basavo ezaki eza déjà baénergie na bateka na bapoto na okomande okake somba eloko intel mais jour yo koamplace yango na ndako fo oyebisanga naza na prière moko na kosala so na sayelo prière nyonso oyo kopesanga opesinga nga na osengo mbongo te mais nazo edende yo po mabe moko yela yo te osunginga eloko ekomisaka neti na ancestral bama o mutu moko asengi devi ekomi neti mwa mbongo mpe ebele ba cérémonie musu eza faut kopesa kotumbela kopesa ngo mbeka okosomba pigeon okosomba ntaba moni ntaba pe eza mwa mbongo moko boye mwa likolo mona bafo koyebisa fo somba 3 ntaba soit fo somba ngo 5
Maître, permettez na kati yote. Est-ce que batabawana na sima nango ba conséquences ça la raté parce que de mon ba musu basala wa bomaki ta ba mais asutuki boye kuna mutu akufi ba phénomène on a pas na yo. Est-ce que il créer problème te ce qui mutu aye cérémonie wana ki esengi bongo. Non wana otiko mona eloko te. Bondimela nga na ye apo na fongola bino vérité. Okomona eloko te omwana kokufa non même na tango kala ba sacrifice ba nyama ezalaka ezalaki ya batu te ya ba nyama eza osali sacrifice okati mutu ya meme okati ya ngombe pe ezali mais eza na ba cérémonie nyonso te esengaka fo kata mitu wana misusu eza nango kaka otalika oyo eza nango simple somba boye na salelo musala pe omoni réalité na yo neti bato bazana ba poto bato bazana ba Afrique baza libanda ya RDC service za ndeni okotindelanga image na yo na WhatsApp na kosala voyance sur photo avant na lobelo sala boye fone etide yo kati na yo po ezana ba mutu za musika wo etide na ko etide ko ezana ba famille mususu makambo ya kise ko takate webi oui kasi suko yo ebiteke famille oyo eza intouchable depuis bakoko na bango. Siko tangu yo koti vulu bana famille wana kasoke bebisa mutu abatuti fo yeba na nukati ya famille na bango ozomona oyebi na nukati ya famille na bango nde après oye kolobeleke yo siko makambo nezo senga fo somba boye fo sala boye kata pona okata ba lien wana fo somba boye fo sala boye même ye moko kuna aza ko somba na ye ngana expliquer kaka asali menga koto na osala ka prière esili nango ya mabe moko ekosala ti. Très bien, maître. Toujours que chité vraiment parce que nabi que na oyamba o lisusu to solo la pena ebele ya kosolo ezali maître na ki otangaki oza maître suprême oza maître guérisseur. Alors pesa dans bana poto bana Congo bana Afrique du Sud bana posa baeba oza di domaine na yo place oza pena makasi o mutu aza na problème boy limbo na no yo moko bayoka yo parce que TV et ça radio. Voilà. Domaine en makasi za délivrance. Yami baleza football parce que yango ebimisanga. Football ebimisanga batu bazotala bayebi. Oh beto to luka léopard tout monde banganga babimi ebele côté kuna léopard gagner bongo yo mona kitele. Oui, esenga fo ba contacter yo. Omoni wana eza maison munene. Po ba mona yo ezosenga fo lekala banzele ebele po ba découvrir yo mais bato bake kuna basala ki esimbaki te en tout cas na webisa ngo fo ba corriger berere wana magie ya bale eza pasi ya pasi mais ba réalité za biso tozana ba équipe ana matadi ba yebinga ya wanga za mona muke tozoteka babina stade na teka babina ba veti elima DSMP efasi yo bato yebi yango. Et puis na match équipe moko ba bengi CDJO e ba novana na kabanana bato bayebi ezali na deuxième division ngana match yango match la division d'honneur ngana match yango CDJO na lobi bien CDJO bokende bosala ba recherche bokoyoka bayebisa bino ka muntu wana eza solo deuxième domaine ngana za makasi yango wana. Et puis ya misato eza kokanga ba connexion oyo muntu alukima akena ba sect moko boye amoni ki makambo ezo simba ezo fo abima ngana za wana donc naza pena spécialisé na makambo wana spécialiste pena ngaye yo na ye na kokanga ngo na kozongisa onengo zalaki et puis na zui na demo wana basala bino alliance na kolongole place azalaka eza biloko mususu neti ba kotso bagi moko boye bag magie bakotsa yango esalaka makambo nao kasi osigné pacte na satanati wana ozomona eza esprit mobimba bakoti yo ozolala na ye ozolamuka na ye soki aza na posaki aboma yo koyeba te akoboma yo bato mosusu bayebaka te o bapesa ye o câble moko bapesa ye kasi wana eza esprit te olalaka na ye ozokushe mwasi aza wana bazeme ezolongwa yo dans le vide kasi esprit wana azolia yango yo oyebaka na yo te nga naza wana na kokata banzela wana na kangi pena balia wana na débloquer connexion wana na ko bloquer yango na tiki yo fandi pena kimia na aider yo naza vraiment makasi
na makambo wana. Et puis ya suka eza makambo ya ba chéri mibali balingi mingi basi baza na ba position ya mosolo. Et puis basi pe balingi bamona na mingi bazwa mingi mibali oyo babengi ba patron ba ministre ozana posa ke bamona kaka yo eza je muke bozonyoka mabino pamba naza wana nasala yango deja do soki oye boye na kosaela bino makambo wana okomona ata défaut moko te ekopesa vraiment bisengo moko eza vraiment ya kitoko. Défaut moko ekozala te naza wana mambo ba chéri vraiment naza pena spécialisé nango yo oza na posa ozwa chéri moko boya nyokolaka yo alingaka yo suste azwila yo mbanda libala ekatana mwasi moko boya kobebisila yo foyer mobali no bozalaki bien zomona mobali no bozalaki bien mais mwasi moko boye akino kote lo bisika moko ya mabe ngana kozongisilo mobali na yo akozonga na ndako ya libala. Et puis moi si na yo o bazwa na ndenge ya voix normalité na kozongisa ye pour que ambiance eza na foyer. Et puis na kochela bino protection quel que soit mongunya aye moya kolonga bino ekozala te donc naza mir na makambo naza pena makasi do badomaine nanga yango wana. Très bien maître, mais na okaki pe ou zape makasi na okaki bato bazobenga yo bato apoto bazobenga yo ba musu basali ba 5 ans ba 3 ans 4 ans bazora ba mikanda te na poto mais yo zo pesa mikanda wana limula no ba yo kan ona no ba parce que monsieur yo za ba na poto. Oui eza je muke na téléphone eza bato poto bazobenga nga trop nazo pesa bato bena ba document ozonga nenga facilité parce que na okose logo moko eza na kati na yo tango obanda kosala ba démarche kala ozoka ngote et puis bazolia pe ba mbongo wana eza je muke ko dépasser lango kutu ebele te ezala mbongo mukie somba boye na pesio oyo zoluka ya facile bato ebele ba obenganga ba ozwango mingi na Europe ba obenganga trop France Belgique Suisse ezana bato ebele bazobenganga téléphone ezawa popoka na kangi pona za en direct bato ba obenganga trop. En tout cas ngane na zaboye naza na siège voyage rata ba voyage to ba benga. Oui soko au rata voyage babilo muso ezala bilakela mabe na famille bazomona kaka soko ke poto bazoblemaka okolokota siko mbongo ona potango mbongo luka ngo yo zo raisonner muto soka ke poto ya ye nyonso esili nzoka rien bazokanga bino avant ça là ba voyage wana soko moni première fois au voyager simbate des infos simbate yaka epananga nako débloquer banzela wana o nyonso aza na kati na yo akoka yo suste ngana za wana na kosailo ba prière et puis okozala à l'aise okene nzela na yo kozala kofongama nako pesa numéro nako poser docteur comment. Merci. OK merci. Okende na yo okende nzela voyage kozala bien quel que soit bakanga yo okoko na bino onoko oba masa pour entourage pesa la mabe so lingo salika mona yo kolinga te mutu nyonso ayebaka yango eloko wana pesa très important eza très important wana eza conseil nazo pesa na batu oyo balela ko pour mona ozo chanter déjà victoire avant guerre on a loké guerre te mais ozo chanter déjà victoire. Oui bazo tindelanga mutuka ngo eza déjà na port ya Brazzaville omona mutuka wana ute evana na Brazza na ndenge bateke on avance public yo potiko omona ngo te pona nini ndenge lobaki ona tindaki mutuka muto osomela mutuka bozela na changer ka bazwi mbongo na balie parce que bato za nango oyebi miti entourage bomaka so lingo sa eloko nyonso so lingo sala force na discrétion eloko nozo sala ngo mutu akoyeba ngo te sala makambo na kindenge na yo omone kopesa mela yo kulinga koloba te ba secret na yo ebomba manakati okomona kozana ba réussite total eloko moko ko empêcher pe ko freiner yo ekozala te. Très bien, maître Tozo, comme ambition dans Souka Potokota, la deuxième partie, il y a émission dans Bisso Kuna Tozo, juste 5 minutes, il y a démonstration P, Brumuna, maître, Makamu ici, à Kosala, et émission Lélo, Otala Kaka, maître, pour que la deuxième partie dans Bisso, il y a émission,
bato poto balandi bato Congo bakolanda bato Afrique du Sud Afrique bakolanda sikoyo bato oyo bakozala intéressé bato basepeli na conseil opesi bato basepeli na ba domaine ba misala oyo ozala ngo oyo bakozala na besoin de contacter yo bakosala nini pesa na ba contact oyo ezaki axi oyo bakozwa facilement pour que o meka un peu ko sunga ba oyo basala ko bunga ndenge olobi wana bimi kaka na monoko na yo ba oyo bazala bazoye bate ba bazala posa ya ko bima bisika bazali oyo bakoko rejoindre yo facilement. Oui, merci. Numéro nanga eza plus 243 09 78 36 26 89. Bandila malembe plus 243 09 78 36 26 89. Encore une fois, Souka. Plus 243 09 78 36 26 89. Numéro nanga yango wana okulukanga na si WhatsApp okomona ngai kolandanga sauf que soki omoni ki ozobenga nga telefone ezya kokangama wana so foye ba déjà ke nazo sambela na osala musala soit ya batu naza occupé mwana yambo ezate ozwika ka directement otikelinga maloba ya otikelinga voice ngata na ofongola telefone na kozonga et puis na kolobela yo soit omoni ke kuna ozobenga ngati obenga mbala moko na appel normal so obenga na WhatsApp ozoswanga te obenga na appel normal soit otikelinga voice le numéro nanga wana ikangamaka te ezalaka du jour au jour et fonctionnera air nyonso sauf que soki nazosambela nde nakangaka ngo na sanswa. Très bien, maître. Tu as commis vraiment qu'on chiter et de chiter. En tout cas, avec complicité, il y a une machine Madaka Daka, Olga Image, à côté de la deuxième partie de l'émission, qu'on a dit que vous maître, à cause de la démonstration, pour Botala, Nena Sarabino, TV za radio T, en tout cas, retour à l'image, et puis on se retrouve tout juste après. Check! Bana mokili mobimba nazo sala ngo pona bino ba ope ba yebinga te mais ba oba yebinga ba yebi ja nyonso o na sala ka mais pona respect public na sala ka eloko mukie po yebi nyonso sala ka mais TV za radio te ba na posa ki muna meso. Oui problème ezate sko na rotuna na sala nini yo lingi na sala nini bon na ebité na posa nyonso kaka nyonso kaka oyo osala kaka parce que ngana koluba te parce que tala kaka bakokanisa netika ngana oyo toyokanaki quoi yo sala oyo bana poto bana mikili bana France bana Belgique bana Afrique du Sud Afrique mobimba pourquoi pas na kati ya mboka na biso Congo Matadi hein oyo nalobaka naza fier de l'être bamuna bomuna monso qui sent tout au monde. OK, merci. Okozala ne fiscal ata billet à monnaie moko wana ata 500 francs ata 100 francs ata 200 francs. Donc yango yo 200 francs yango yo lakisa bamona 200 francs. TV combien lengi bandeko na ngai na biki bozo sera otala TV combien lengi bandeko na ngai ngai Josel Bulakati omoni makambo lukaka masolo ebandi yango yo. OK yango yo en tout cas bokanga misu te bofongola misu bofongola misu bokanga misu te nalingi obenda biso na kati wana olika zo image olika zo pena pusana ozomona nini eza na kati eloko te ozomona ça eloko za te na kati ozomona bien eloko eza te. OK na zui 200 francs oyo na koti na kati yango oyo na zui 200 francs na koti na kati ya biso ezalaka boye na zui yango oyo eza enveloppe yango oyo enveloppe yango oyo na zui yango na kiti na se awa
nakangi boye fona kangango pona chango super clou pona kotsa énergie moko boye po ebombaka po ekimati OK ngoyo bokanga misu te misu ezala kofongwama bomona miracle nazotia super glue nakangi 200 francs wana fo ezala kokangama bozotala ndenge miracle elekelaka botala ndenge miracle elekelaka bato ebele balobaka kisi eza te me kisi ezali yango awa natie super glue awa natie super glue awa yango natie super glue nakangi yango nakangi super glue nakangi yango nakangi super glue yango nakangi yango nakangi omoni enveloppe yango moni enveloppe yango fulango 3 fois ngaye makambo bandi na fulango enveloppe 3 fois mwana fongola ngo subo eza te parce que ekomi makasi nazokata ngo siko boye yango nakati awa nakati boye omoni nakati nakoti siko ciseau po nakata yango bien olandi ozotala kanga misu te tala bien TV comme elengi muto kanga misu azate toko tala toko zimele kokanga misu te bato mosusu balobaka o miracle o ezalaka soki ndenge nini o te biso tomonaki miracle te o biso tomonaki miracle te maître o biso tomonaki miracle te maître o biso tomonaki miracle non miracle ezali yango oyo papa bendelanga yango oyo nasali combien na humilité bandeko na ngai yango oyo mbongo yango oyo mbongo yango oyo bino bolukaka mbongo yango oyo awa mbongo yango oyo bino bolukaka mbongo yango oyo awa yango oyo mbongo eza ebele awa yango oyo oiza haute magie rebiki naza émotionné oiza haute magie oiza bapellation direct evanda déjà na nzoto mais nakopesa conseil na bandeko na biso ozolanda biso oyo nasali awa eza mosala te eza nde simple démonstration ekozala na bato bakoya asali boye yo moni ye aza grave me kopesa ye mosala akokosala yango te opesi ye mbongo nsima nango azwi telefone akangi aleo mbongo bandeko mbongo ekomi pasi boluka bato ya solo biso toye awa na bokasi ya ye moko aluki nga mpona talisa bino bozokosama mingi bazolia bino bambongo ya tro bokosama lisusu te bokende na n'importe ki te kisi nde yango oyo eza teke oyo nazwi enveloppe nakoti yango na poche moko boye oyo nazwi yango na niati oyo nasali yango soki ndenge nini awa kaka bango moko bamoni kisantu toma bukamona bukakuti kaka na bino mbongo yango oyo bato balingaka mamba mbongo oyo nalobelaki bino portefeuille magique awa eza na $1050 nasalaka yango ezali mais ifo natala horoscope na yo soki oza na horoscope ya mbongo te en tout cas wana dommage mona salela oyo eza te soit nakosalela yo osine baprincipe na yo bazwi étoile ya mutu moko ya famille bazwi batie oyo yango ntango bautia oyo yango bandi kosalela ye donc
yango wana eloko bino boluka. Ça veut dire oh bimia wa do comprendre ça marambo pour témoigner magique to ba démonstration. Ou eza démonstration. Donc démonstration nyonso eza travail. Eza musala te mutu musoko yo abimisi nguma moko azosanza mbongo. Eza ba démonstration, eza musala te. Eza démonstration. Et puis conseil na repesa bino. So ba moni magicien asali ba démonstration. Azui $100 a pesi yo. Ozwaka te. So da pesi yo billet moko bozwa. O mutu moko bo abimisi eloko kolia, boliaka te. Ba mbongo wana mingi ezaka nini? Ediminaka ba ane. Po yo te obengisi yango. Ye moko asali commande na ye po a démontrer mokili. Siko yo ezana ba traiter mususu. Azomona étoile ezabe fona étouffer yango. Zwa mbongo tia na poche. Ça veut dire yo to soité. To soité. Non na pesi bino conseil bozwa te. Oh maître, na c'est la bête déjà machine. Ah, la bête machine. Faut zoa. Faut la zoa. Oui, soko kozwa. Umenga na pesi conseil. Soko kozwa nga na pesi conseil eza problème. Veut dire comme si au banque sangai. Non na banque si yo te na pesi nde conseil. Soki yo oyaki au cinéma kamuno ke naza na posa ete obimisela nga boye ezala yanga. Kasi ono sineti. O siko nga mo na commander yango parce que lobi ki na sala eloko moko. Yango na sali démonstration. Mais démonstration eza musala te. Voilà. Très bien, en tout cas, Negala Lobaka qui sent tout Bugamona, Bugakwikila, vous comprenez, Naza a déjà émotionné parce que na moni magambona na monate na mokili, Ndeka Balobaka, tambola na mokili, omona makambo, rien à dire, Nena Sarabino, ngai, Naza moto, obabengi moto pamba, mais na kotaka, pour na pesabino ba information, na kotaka pour découvrir nani, aza nani, nani akotika la nani. Quant à moi, Ndeka Lobaka, mesana kotala émission parce que beaucoup jouer bilengi pe bilengi et kotika la bilengi trop parler manga passé maître encore une fois to bandela numéro parce que émission on a dit que ekotalema parce que yemo kona nous ozana nous mbiaka ya masolo mokili kotala yango bato bazana posa ba contacter ba retard ba moni ba spectacle bazana posa kaka la minute ba benga parce que la dit que téléphone eko bouger et puis oyo romona ke azu numéro maître té azu arrêta ba numéro kaka oyo e fichaka na C ya télévision na biso to ya chaîne na biso bo benga bo kozwa direct yemo ko maître o to bengi maître Corée o ba pesa kombo ya le suprême na âge ya 4 ans maître toklo on a yo ceux qui m'a bangé zali conseil à souka et puis bandela numéro parce que tome kuma beto na tsuka ya émission ya Boubouyaï. Oui, merci. Numéro na eza na bandela lisusu plus 243 09 78 36 26 89 plus 243 09 78 36 26 89 plus 243 09 78 36 26 89. Donc numéro na nga yangona kobenga na WhatsApp ndenge na lobaki nazali numéro nga yango kobenga nga en direct nazali appel direct nazali nazawana pona ko sunga mutu nyonso o azalaki ya kobunga siko ngai yo na ye suprême na ye pona ko aider bino ba nyonso bozana ba difficulté bolelaki mingi bozana maladi moko bobotamboli bobimisi ba mbongo ndenge na ndenge bozwile yango solution te solution eza awa les secrets merveilleux de Abbé Gilio o ba pesa yango na mutu nyonso te o eza sango asalaki nga yango commande wana na komi na âge siko ya 5 ans batindeli nga livre oyo donc yango wana message na nga ezali bana mokili mobimba na lingi bino mingi na kopesa kaka mbote na pomba nuance de plique bisika ozali et puis na kobakisa lisusu na pesi mbote na Héritier Wata bisika ozali boss live yango fidi na moni compliqué autant que la star wana pour ni to tchala moi pipi na mungwa oui na moni suspect non eza suspect eza bato to vanda na bango ulia na bango oui to lia solo pe ke na nango et que na nango mais pourquoi dévoiler ça et ça les émission en tout cas to suki émission lelo maître carré le suprême en tout cas réel plaisir ya kuyamba biso na émission lelo en tout cas
tozangi na biso ya koloba est-ce que ko permettre ngana simba ta bien moko te lakisaka oya fait te si lakisaka cameraman abinda lakisaka bamona mokile mona ce qui pose probabilité que ça ce qui vous a raté otiki OK mettre carré bino mo bomoni mbongo yango oyo to chaki 200 francs ya pamba oyo yemoko mettre chaki bomoni ndenge eboti $1050 en tout cas rien à dire rien à commenter quant à moi émission lelo ndeka lobaka ezala ngona utilité te ya robora bato soki babwaki yo seki osoutenaka émission oyo panza teke oyo bandi na yemoko le boss live le président de l'ONG Émergence Congo Jimmy Makengo bakisela lisusu l'espoir de la jeunesse ozo soutenir bana ya Matadi nyonso bakota na base na cadre ya centre culturel Émergence Plus oyo nazo manager na kati ya ville ya Matadi bino tuboya retrouvailles tokutanaka na centre culturel Émergence Plus oyo eza pembeni ya église Crisco et puis na état-major tokutanaka wana na palace ikozala esengo makasi masala ngai Trésor Bola le manager oyo azopesa ba visa ya États-Unis pour contacter le manager Trésor Bola et puis Jiras Mafungu le président de l'UEC bana tout ya Matadi kande na lobaki toza siko na mabile to la Sabino Nzela quant à moi na yebika Lewika Silugandi Tsukisaka check on est ensemble on se retrouve na numéro ekoya bayo Maman, combien de gens là-bas n'assisent? Libala y'a devant la tia coque qui y arrive. On est venu bouffer nos salaires. Bouffer nos salaires. De l'autre côté, la Libana, le Kola va faire. Elle est là, Mobutu. Wapi Mobutu. Elle est là, Mobutu. Modi Kalifa. Lumumba. Wapi Lumumba. Elle est là, Lumumba. Kabila